Tabou Fatou, Tabou Fatou, Tabou Fatou, maman na compresso. Nani tinangana ke toki na pe toki bindende okomona Tabou Fatou, Tabou Fatou. Nalingi olingi te nazolinga kaka timokolo kolinganga nasepela a bongo bayebalimanga linganga motesuka nakufa nanga na bolingo yebenanga enumbaso na bolingo nabe masango na yo nakunda na kontamina maba bolingo nanga bolingo sheri Tabou Fatou lingo nanga bolingo no yo mama compresso bayembela vrai nzembo Tabou Fatou nalingaka toujours ozala pembeni na ngai lokola bolingo memelo nakitambala mosika na yo baweleki souffrance nde ebele bindele eleki yo nalingaka vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Reviens vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Naza biso bolingo ki pa ajete bota ya Fatou Tabou grande sœur Tabou Fatou ndeni bolingo za kitoko yone bisa mibali botika ko chouchouter basi na binote moi si pe ko tika ko chouchouter chérie na te tala Tabou Fatou ndeka lembi likola fleur na enveloppe ba bise kende lia ici ko lingi bo sala pe basi na bino surprise papa okangama boye maboko makasi bo kabela pe basi na bino mo monde sala moi si sentiment. Donc attention à poster au poster ou des fois poster yo. Et le but non fille voilà habita. Mobile wa biko zo ya moi sinon attentionné aza kitoko ayebi pena maman de tambola. Moi c'est comme partout. Yo sengelo te pour moi si mon mtando sala. Moi c'est mon corps poster, moi c'est mon corps sala ma. Même mibali mususu ata anniversaire na ekoki. Nandenge banana ndenge leke ka dans les vides. Lo kama longo ebe olobate ebe osalate. Na yo lobota na nu Tabou Fatou ndeni akomi. Amati na 7e ciel dikola sentiment fleur gâteau nambongo ba pe c'était ba surprise. Ah les hommes galants, les hommes romantiques. Hein? Tantine Tabou bota ndenga komi na ozonga ce qu'on a expliqué bino bino mboka ba te wana bino bolinga ko changer te wana boyo. Merci mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Enveloppe non fumura enveloppe. Une fleur. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Et tout quoi, gâteau? Tout. Waouh. Merci encore. Je t'aime beaucoup mon cœur. Merci. Papa Banangaï. Je t'aime, je t'adore. Waouh. Au fan du cabou, papa Tindi fleur. Mbali bosso va pesa nga fleur na vie, hein. Mbali bosso. Va pesa nga fleur. Il reçoit fleur. Au fan du cabou. Patine nga enveloppe. Na kelia na restaurant nyoso na lingi na kin. Koza moi sa boss elengi. Bo tama top modèle au kelengi a vie. Ta gâteau. Babi tolia mbonga papa nde tolingi tokata gâteau na so tolia to apa ma mutu te to fuma champagne te hein on a fait titi to fuma champagne to fuma winner allez to ata po mo côté ndaka boss en famille hein. On a fait ça. Au gâteau papa. Gâteau papa. Ya boss. Ya boss de boss. De quand pour la carte bien. De quand pour rater. Na mbongo na gâteau raté. Mwende mwese kome seng.
Et si mi monte manaye, donc, et ça lié bien. Les hommes, apprenez à faire de surprises à vos femmes. Les femmes également, apprenez à toujours alimenter votre amour. Bolingo ezolora ya kalate. Ato komi na âge ni bolingo fo ezolaka ya sika. Ato komi na 50 ans, 60 ans bolingo ya sika. 40 ans kutu bozana jeune. Bolingo fo ezasusu kitoko. O komi na kitoko na kitoko. Bolingo kutu nde soki bo mata na âge nde bolingo feza soki kitoko parce que comme moi responsable obi pe ko sala moi sino moi cadeau moi eloko ya kitoko obi ko sala no mobali no moi cadeau bongo nde ezalaka yaya mibali oyo bazalaka bakilikita kwi balingi atako bouger te yaya cotisation bosala ya nini 14 étages ngo bando tonga pesi la kate yaya bo misala ka pe plaisir osali pe moi sino plaisir mibali musu balamba abala moi chacha ina ndako c'est fini ata gâteau ya pamba o mukolo anniversaire mukolo kuta anniversaire azoyeba kute oh je sais même pas que c'était ton anniversaire je ne savais pas c'est quelle manière de sauvagerie comme ça là pour libérer sauvage boy après tant mutu nso moi sino alambiye yo bandi osilika o bando silika ndeni oyebi romance te oyebi ndeni bashushutaka mwasi te tala tantine ndenge akomi sentiment akomi seka mobali ye mosu akabelaka na ye kaka mais sikoyo tour oyo asali yango autrement mokolo anniversaire na ye ce sont des petits signes balobi Dieu existe dans le détail nzambe azalaka na badétail Dieu existe dans les détails il faut vraiment bien fignoler les détails mais mibali ya ba abracadabra o babima loko babima na libumu ya nani ya muto comme les arana Obélix on dit bima na carafe ya Obélix baza sauvage sans manière pardon na lobby te pardon boyo kanela nga pamba les tontons pardon apprenez à faire de surprises à vos femmes surtout ça fait du bien ce qu'on me sait ici moi si bon yé pas de seul cas surprise les bali musu pe moi ça c'est tellement surprise que mon bel a changé raté aka kilikiti mais tanti tabou tokos bolingo na âge te komiti kate ya jeune fille jeune dame jeune maman misalara bien c'est important tala bolingo ndenge ezo tepa na mokili place eza ya bien te ona nzamba longola biso nyonso na maboko ya bato balingi kozala bien te bato balingaka cash money te bato balingaka kosolola te bato balingaka sorti te bato balingaka kosepelisa basi na bango te nzamba kutanisa biso na baromancier les vrais romanciers donc quand il te prend là il t'amène en haut tu es debout tu restes debout o telengana o betangonga na mutu ya makanisi kaloza la wapi tala tanti no abete linga lisolo na bisi obi ke na sali pena abi asali analyse ya parcours na ye aye ko comprendre le moko nzamba boyisa ye na batu mususu na tina abi soko tali ba vie ya bato ngo ya banda ko kangama babalanga soko tala vie na bango na vie azana ngo lelo aloba nzambo délivranga poso na kota na libala wana nde na omone la garçon wana nde na omone la ndenga komi lelo pardon na kokati ça c'est quelle vie ça abi vie à mon souffre dernier niveau yes quoi comment pena bien pena dans madame penza ko madame ya solo madame pena confirmer siko tala siko genre ya vie tala mobali ndenga oyamba ndenga zozo ya bi Mireille na banda okanga makuna pamba na banda okanga mabi je regrette même d'avoir passé trop de temps avec ces gens parce que lelo yo degré nzamba sokoli motema degré nzamba pesinga mobali ayebi ko comprendre nga degré nzamba ayebi ko pesa nga mobali oyo ayebi ko lamba nga na bolingo ayebi ko tchanga likolo ayebi ko longola nga ba souci na regretté pour ani j'avais passé même quelques années avec certaines personnes pour ceux qui n'a gagné qui n'attend si j'avais gagné en temps mais les héros na yebité mais les héros pe moi 3 bana déjà mais nzamba yebaka apesaka biso ka ya kitoko pia kitoko ya mingi kana suka mwana suka liaka nde mingi yayo balobi mwana suka liaka nde mingi yayo wina kutesinga mikolo yeba banzembo makasi ezalaki mpona kobeta mwa lisolo ya tantine tabu fatu que j'aime bien nga pena na ye kodécouvrir ye kala nzembo oyo finika nga liputa nini na ye kodécouvrir ye depuis là j'aime sa manière d'être naninga ndenge alataka ndenge azalelaka kaka bandenge na ye wana esalaka nga bien ntango namoni esiko na kati ya basanti joie ya makambo ya bolingo na bien nabeta na mwa lisolo ya mongo makambo ya bolingo ngo mpo makambo ya bolingo bacongolais bato moko abracadabra te mais akuta ye na ye na moto na kitoko ya bien ya propre ayebi kopenser na chéri na ye quand il le faut comme il le faut anniversaire ya chéri na ye bosali mwa surprise mwa okajole bolingo na ye azosalika ndenge ka ezalaka ndenge vraiment makambo
roi alobelaka reine na litoi wana yango nda osala anaki napesa yo kaka joyeux anniversaire Tabou Fatou, joyeux anniversaire à toi. Beau vent à votre couple. Bokesu liboso ndambasa la bino ba olamu. Boza kitoko pesa ba petit nyon sombote. Bisous.